Salut, Nabandeko, tout vos biso à travers votre chaîne Feza TV RDC. Yango na bisa rabino bo s'abonner, bo koto, ba yuma oya bo keto sans esprit. Azo benga bato bo koto mais loko malonga lo bakate, mais nga na ebisi bino bo koto po bozwa matière, bozwa information en temps réel, il est kaka tozalaki na bino awa. Mais bandeko surtout bozolanda biso à travers votre chaîne Feza TV RDC. Là je vois directement ma patronne Bella Dinganga et Pesazouate. Merci beaucoup à notre président Raphaël Walukong. Na pesi bambote belé. Na pesi mbote na batu tout ba vrai nanga bana membre maman pasteur Titi la source, maman Elisa Monoko Banque. Na pesi bambote belé. Zola de la Cruz ma meilleure chemise bambote na yo. Maman Mawete Pedro bambote ma Lili moninga ya mama Magi na pesio bambote ebele venanga Claude Ndombasi bambote ebele Zola de la Cruz naza koloba ma meilleure chemise Avinzila Danzila Gilles Van Pinga na France et puis na bosanité na France ka wana Darcy Lubelo bambote na yo ebele na France maman Nadine Nadia na Suisse moi c'est qui toko ba otonga me ba kolemba ba kotongo me ba kolemba. Merci beaucoup na Francis Thio Muluba cher lelo tozolo bela actualité politique ya moi na Latinet kaka Pentagone banza komba oyo parce que tant l'ere ezalaka grave faut que lobela makambo mboka tozal bongo na mwana mboka Gauthier business kasongo oyo to panzaka neteke lelo azala maloba nini ya kolobela biso par rapport à l'actualité politique, par rapport à ba doute ebele bato ba congolais bazanango vraiment beaucoup on a compris na raté moto azolinga sa elabino mais bozo ke na onka na ba doute misusu pe kutu ba koloba kaka maloba mabe to kolobela premier point likambuya gratuité scolaire oyo déjà eza confirmé oyo déjà bato ebele batielaki yango tembe mais bato ebele bazo comprendre te olingo tangisa mwa na école privée futa mbongo na yo mais soki olingi école officielle o biso ba chéri Cometox bana ba ya ba lakisi totanga de première primaire à sixième primaire ko pesa eloko te po ba ko escroquer yo to kolobela ngo awa na ya Gauthier business et puis to kolobela voyage ya chef de l'état ndenge lekaki lobi na elekaki pardon na ba lobby na mikolo elekaki awa ya ba Congo et puis to kolobela lobby ndenge basimbana ki bango 4 présidents bazo confirmer bolingo ya bango nyonso tu wana pona ndenge nini bakotambwisa bamboka na bango ndenge nini pe bakotia relation entre ezala Rwanda Angola bamboka mususu pe oyo Brazzaville to mona ki papa na biso Denis Sassou Nguesso ndenge bakotambwisa mboka boyende zalaka moni chéri Cometox sa liboso na bino pona ko pesa bino vraiment information matière tokene na transition poto kotisa mwana mboka ya Gauthier business analyste politique analyste na makambo nyonso tu oto salaka na yeba analyse par rapport ya nyonso to ezoleka yango to yebisaka bango betu nibera de Ndibau différence yena betu Nibau différence yena toleka. Voilà, merci beaucoup. Tout ça déjà na ya Gauthier business kasongo mwana mboka lo sako na yo. Sako ndeko lo sako na bandeko nyonso bazolanda biso lo sako na notre patron la dinganga bazuwa bibela to pesi pe mbote na président Raphaël Walukong. Tika pa président Raphaël Walukong. Et tika na remercier déjà Chantal Dongala. Merci. Voilà. Commis déjà malade dans Belgique. Voilà, merci beaucoup. Bon retour à Chantal Dongala. Ndeko ya bato ya Fifi Dongala. Aïe 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 pesa zouate. Irène na Lyon. Irène Lukeba. Oh mutuna yo boma. Il y a côté business, entrée des jeux, actualité politique, gratuité scolaire. Désormais, ils ont confirmé. Par rapport au qui ministre et enseignement les gars qui l'obé à l'intérim à l'obaki yango
ceux qui ont qui mongo dans l'école officielle, il y a moi en première, 6e, c'est que bah escroquer yo. Et puis bah ça déjà dernière table ronde na ba boti et puis na ba cambia ba école. Il y a côté business analyse ya lelo yo lo bindé ni. Parce effectivité quand état de droit to sa mobeko. To sala oyo mobeko likonzi constitution na biso elobi. Moneska fachi afandi si bo continuer ya kwa. Afandi si bo continuer te na mandoki. Afandi si bo continuer te na ba ko intimidaka bato ko kangaka bato ko kriaka ba kajo. Afandi si bo continuer na respect sur l'homme. Bomo to pesa na respect na moto. Et puis to pesa na moto congolais valeur. Vous allez appeler comment dans la yo. Le congolais a la valeur na et intelligence à propos. C'est-à-dire qu'ils ont respecté la constitution. Et bandi na été, c'est-à-dire que la constitution au bango moko batia. Parce que constitution siko yo c'est les mina na ndeko Kabila non. 18 ans na ba Louis Michel, ba va ici constitution, ba comment qui a la constitution gratuité ya chic. Mais ça la maraté. Ça la maraté. Babundi to boya wana si ba catholique ba professeur ba continue ba grève ba nini si ba catholique ba créer rubrique na bango ba bon to prise en charge ba para ba nini mais lelo mona mboka par rapport ya maloba ki to sela ke makamona gratuité ya enseignement ezala effectif mais on tona mo lelo mais to so mona catholique c'est comme ça qu'on compliqué on dirait compliqué na école na ye selon les informations to soit qui ba bi ya lingi kaka prise en charge aux parents bande ko pesa ndé yango pe l'état pesa ka bango te ba parents ba ondimate d'abord à liboso parce que ceux qui prise en charge yaki c'est là qui parce que l'état c'est l'état ko ko pe ko futa société oh mobuta lo baki loko ba lelanga batamwa na cercueil pona nga na ko kipe bango li société so ko ba yango ba mbone ce que l'état lobby hein ya boke tu zo matière wa yambo l'état lobby boya on doit se tenir fonctionnement ya école ya enseignement voilà banana cré registre d'appel ni biloko tout wana ya nturaka fonctionnement ya école o ba message sengeli na ba livre o message sengeli na ba kaye soki ya o ba komela ba programme nyo surtout l'état a su ya en charge so ko ba do yo parents futaka ka minerve non uniforme sac ya mwana na yo na kaye tinda mwana na classe sini voilà ndenge zala ba bikili ya poto mais to bani na on na premier primaire si na 6e primaire total a oyo ya parce que ba catholique ba roboya te o parents ni on dit ma futa mbongo bana ki tala baki apesa ceux qui catholique za école na ye privé a ki na mon école privée mais ceux qui za conventionné na kati kuna l'état za a rotosa pe mabela o sa la ngana catholique mais na lo ba makambo na bosol ndenge zali mabele ona na école na biso to kabeza ba école mabela l'état donc ceux qui to sakadi biso ba catholique les taux ont pas na biso mais nabi ke ozala bongo to lisika ba spéculation pas parce que même effet ka ote koloba bi non ka moi jusqu'il là do mona makambo l'état ba ka o sale maté ngo ba ke ba ko na kozela lokola sikoyo ministre de Kailobi alobi ko na ba chef d'établissement o ya zo ki déjà mbongo ya parents azongisa lelo forum e bandi le 22 le 23 le 24 kotala ba modalité ni ko salema pour que makambo na ekende pela bien mais ce qui est vrai ministre alobi je reçois les instructions du chef de l'État. Le ministre il y a finance pareil ministre je dis ko bani o est compliqué ba na za mama mbongo lokola déjà ministre à finance na ya budget ba zuba instruction chef de l'État ba libérer mon ce qui bon wana za na voilà moni nenge mama ngwezo koma ya bokechu obenga bato bokoto ya za na matière yango ya bokechu et puis ya côté business ce qui président Fachi a sali eloko mo ya bien nazomona en silence bato baolobela yango te mais soki kaka eloko mo boye a voyager pigeon voyageur mais soki asali eloko mo neti limaka gratuité oyo balobi yango olobi pas ministre mais namoni silence bato ba mal intentionné Facebook bazokoma eloko te c'est ça le mal congolais c'est ça to bango président Fachi te tolobi ngana pesa ki na ba émission so exemple le ya ya docteur Muyembe omoni net ba biso nyonso bana ki to commenter exploit au Congo na sala ni maladie à virus Ebola atuvela ngokisi lelo yo de moins en moins le bezala ki ba contamination ba rosa so ba 21 de morts par jour ba 30 morts par jour mais lelo est comme na moins de 10 biso ba congolais des photos lobela likambo na biso ba congolais des photos peta tolo voilà tozana bana mboka na biso baza capable ya kosala makambo et Fachi na 6 mois
et puis sans gouvernement to comme déjà na ba makambo autant gouvernement. Voilà, et bon autant to pesa valeur na mwana mboka to lo bakate ponga na zamu ke ko lo boto na zamu ta participer ko la yasali malam to non faut to lobela mo je ko ba ba lobela te biso ba to lobela. Voilà, bateau boza na tembe nazo tenir bino rigueur te bocha tembe po tembe ne bongisaka et le bateau héritier watana be moto na tembe ne bongisaka moningo azo sala linga sala malamu po asala malamu na tembe wana akosala malamu mais tembe sala tembe moko diabolique te haine moko tribal te ya concurrence moko loyale ndenge président na biso Moïse Katumbi alobaki je vais faire une opposition républicaine. Asali malamu to beti maboko asali mabe totaliser la place oyo mabe ezali po abongisa de mal intentionné le quoi baboke tu toboyi et puis to komi on a te je le mambo ya chic on sala sikoyo prise en charge universelle ya santé il ko ba ndeto banoke oyena mama e mwana ba o personne tout na yo wa bi bokuté d'abord na donc les aux jeunes hôpital qui s'ezali biloko tout ezali ba baina no prendre en charge ce que vous foutez ma frère moko boy normal vous foutez quoi après que zo donc ma campagne ezali kala on qui s'ezali non ma moi déjà yobi le soldat pour cette ordonnance zo ma comment faut le belango ce qui soldat qui est là hôpital ils na kacha ils na kango ils na ba province accueillir aye kaka ninga yebo bawana koti basali ba examen sur côté de laboratoire na koti c'est labo sur côté de l'imagerie à koti abimi ba bisela na vanda c'est la moké soit ordonnance qui est na pharmacie. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Ya côté to clore na dossier wana gratuité scolaire, c'est fini. En tout cas, to souka wana to ça na débattre oyo boy sala mukili na yo. Président Fachi aza congolais. To soutenir que te po aza tribu Luba, to soutenir que te po aza muto IDPS, il est congolais. Ndenge to pesa ki bande ko belé le lo bazolo ba wana. Ba komi ba donneur de leçons wana. To pesa bango chance, to pesa payer chance. Muto aza na volonté. Ngai, ça n'engage que moi. Président Fachi Oya Sali na 6 mois, 7 mois. Bo limbisanga, bo supportenga, président Morota Tikalo Sala. Parce que, tous on dit parce que pour tous les Congolais, Congolais sont mal intentionné, Congolais Koufanza il y a 32 ans à Mobutu, plus 18 ans à Kabila, et puis qu'on bosse on a 3 ans avec le président Kabila le père. Qu'on sanctionne sur la peau, Congolais pour Nima, aligné se bon en balamoko. Mais nous se bon en balamoko. To clore gratuité scolaire c'est fini so ko pesa ki mbongo ndeko za la poto to le bité ko boya ko tinga mbongo o bana bazotanga ka ko fele te et puis bato bozo interpréter mabe soko lingi école privée même si en France école privée ba foutela ngo mbongo zo fele te nga na fali na Congo Brazzaville siko bolo ba social evanda école privée ça cher makasi donc ça la boutique na bango ba sala. Donc, si on a un moine, première, 6e, primaire, qui est dans l'école officielle, l'école à l'État. Ceux qui n'ont privé, on va le 500, on va le battre, on supporter. Et puis, il y a encore Sabino qui est l'école officielle, et ma bête en Unabango. Lelo, Makamoso Bonga, Makamwe Bongi. Tous on a l'école officielle. Monsieur Soupé va appeler l'école privée pour réussir à ça la lème sous lettre boy. Ah comment je vous salue Marie 50 fautes. Mais na privé one. Bateau na solo qu'il faut besoin bateau. Ya côté business to comme na suka na moi rapidité voyage à président Fachi toujours bateau bien gare. Ils ont voyagé dans mal intentionné mais bateau bateau ceux qui tourne le nombre de voyages à ça là pour s'entendre côté pour azara présidenté. Na comme ya mokonzi na place ya mokonzi donc ceux qui tout nous doit voyager mais le quoi azali na présidenté pour pas qu'il nombre de voyages n'était ya côté business président Fachi na Matadi pour na 3 jours ya nini ya na forum pour na makambo ya électricité wana et puis na Angola na moi rapidité c'est vrai que ça est inconcevable puisque tous na barrage ya munene na monde je mona oui beaucoup et ça Congo Afrique centrale et côté Europe c'est inconcevable que courant ou émission toujours soit là et que na 30 fois dans la journée et émission a oublié moi qui a tellement barrage on a déjà inconcevable et moi on a eu ça la forum il y a 3 jours
de façon que na Congo na biso to ba lisukozanga kurate venanga débat bungi mwana matede solo solo na mona ki oyemaki photo voilà moko ezanga kurate soit ça lui bino biso na biso bana mboka de to traiter makambo wana to ça parce que là on a compris que na Congo ba intelligent sauf que l'intelligence à Congo et là qui n'a pas mise en exergue l'intelligence à Congo ça il a pas bafoué ou t'as occupé en zate ou t'as sans parler voilà de l'homme on a mboka ya le on travaille avec les ingénieurs congolais on travaille avec les informaticiens congolais le médecin congolais to bunda beaucoup c'est la mission plan programme à l'amour pour qu'en tout cas 2020 on a la aussi et puis na Congo na mboka le Dubaï pourquoi ça tonga na buto le quotidien voilà même la Chine surtout comprendre Ghana a fêté 10 ans pour que n'a pays le Ghana Ghana 10 ans Ghana mais ce qu'on a vu sur le programme l'état moïni à l'époque où on a dit voilà voyage en Angola lobby le Rwanda et l'Ouganda bazalaki ba mettre bamoni bazalaki ba mettre c'était qui dirigeait pratiquement le Congo bazalaki na ba moya koloba bazalaki na décision sur le Congo yango moni tel niveau que cour constitutionnelle na biso mam to mona na Congo biso pe na Congo fese to mona ya dégâts na ye biso fese to mona donc cour constitutionnelle les okata likambo président Kagame lobi bokata na kote ngana zoya ngande meta soit niveau to komaki mais lelo oyo bazobunda Congo na Uganda à l'initiative du président Fachi asangisi bango bito na Congo te betoki na Congo basololi lelo oyo kimia botekozoki entre Congo na Rwanda na Uganda si suite ba voyage ba na osala retomber na mususu ya Rwanda parce que lingike bomoni soki Uganda na Rwanda bazana kimia Congo to bazana kimia soki bazana bitumba biso pe na est ko to ko ye ou bien ko uta na Rwanda ko ou bien ko uta na Uganda ko na faut pas bomoni l'autre ndé basala ki ba 5 à 6 ans ba ene bango na terrain na bango ya deuxième biso mayo pembe exemple donc Rwanda na Uganda ba yebo na Congo on rema cha futu duzamena soit niveau à l'initiative ya mwana mboka ya mwana vie na biso loba bia vie na ngamoki voilà ya côté business ngonga eza ngonga na moi 30 secondes moi likanisi na suka et puis bambote na déjà parce que azo signaler biso kuna likanisi eza moko ngana lingi ba congolais tozala ba premier biso moko ya kokomisa Congo zo mona tolataka baba babila bato komi Congo RDC to le kaka na mission toujours valoriser Congo toujours tokola tala na séparation na tala ba France 24 tala français on a choisi comme ça France la France to azol ba mona ba essence avec élégance la France les Français ata bimine kaka français azune kaka nini 4e position azune médaille mais nègre ba ko kumisa ye au monde de premier champion voilà nous sommes ba biso voilà bambote na moi batu mibale misatu parce que tokomo kene natanga pe ba message na ndeko musu ba ko dinganga bela dinganga na pression mbote merci à koleka lisusu na Chantal Ndongala de ko Fifi Ndongala voilà a famille motema malamu e wapi Chantal Ndongala merci encore une fois merci na ko lembate ko pesa merci na HI Iget Ineza olobi musika na yo molili na ngungi epi na vandisi Iget Kamanzi Canada motema ya bato ya papa Gilio epi na sukisi na pichu voilà voilà merci beaucoup so se pela na analyse eza toujours biso Cour suprême de la presse toujours place musale zalata badinga msu bazangi to sala kango bo pesa président Fachi mwana vie bo pesa e makasi bato na solo ka bozonga bato faut sentir bato mususu bazo loka Congo yango classe nga bazo kosa bato ko zana ya solo te puis ko tikala ko zala te wana Congolais ole kuto sepela neti mgana miki lola sepela gena tuka turo na chaque année na banobi misa 300 euros pour na fute la ba neveu ba nièce ba chic mato ano na garder moi 300 na mato zo to bokali couple na
Voilà. Merci beaucoup. Botika l'a toujours connecté et branché dans le site Nabino. Feza TV RDC. Ya yemoko la patron na motema malamu ma social. Bella Dinganga. Yebiselanga Irène Luke Banalion. Bambote na ebele. Na pesi mbote na yangai makopa. Angaye. Yemoko. Niki la mère des garçons, Shakira Gucci, Angèle Ameza, Yoka ba champagne et belé et puis na bosanité Daki Monanteba, makopa Daki Monanteba Zalaka yo et puis na pesi ba bon séjour Telaka Tozana awa 12 étoiles Victor 12 étoiles ba mote na belé. Merci beaucoup. À la prochaine occasion, il y a côté business, le sac on a yo, le sac on a bien surtout ici comme Bozali. Bon, qu'est-ce que premier? Ça la paix vidéo, le bon content, l'air est grave, classe yabana et commis gratuit, il faut le babongo. Le barapé est bien pour m'attendre diminuer mon mouké. Donc, on à la prochaine, bye bye.